Et voilà, mardi 31 août 2021, tout ça on a la cadre avec une docu politique, émission d'analyse politique, ou plutôt analyse actualité politique et longo, bino pesaka bino makanisi, biso pe to pesaka, ya biso makanisi kasi tout ça toujours accompagné na ba imboka ba politique, ba scientifique, ba sala actualité mboka na biso ba bazana ba institution, ba opposant, ya ndenge na ndenge tout ça toujours na bango a on a plateau qui docu politique, ou plutôt lobelaka ba actualité nyonso o ezali ko salema awa na République démocratique du Congo wapi ezali mboka na yo mboka na ngai yo pe ozolanda ngai partout dans le monde wapi bisika ozwami lelo oyo que l'Assemblée nationale Nabiso est prorogé pour la 7e fois état de siège na nord qui vous peine na Ituri kuna na province wapi et ça là déjà un état de siège wuta mois ya mai dernier yango ezali ko continuer wapi ba pinga na biso bazali ko koba ko sala mosala na bango kuna na est ya République démocratique du Congo et sengeli to eba pe que lelo na tongo ba kangi to pe bakendaki ko retrouver arsenal ya ba minduki ba poilu ba minduki ya makasi kuna na ndaku ya General John Numbi oyo aza susu pe na mboka te aza ki poursuivre na justice biso mon soto ebi dossier wana kasi lelo na cadre émission qui docu politique to zabongo na papa Nkumu Robert moko ya ba mpaka ya ngomba IDPS Union pour la démocratie et le progrès social bar Tshisekedi po yango pezo sala polémique lelo na toile lelo na eto sur la moi na o etali bon ba question d'actualité yo pour ceux qui ozolanda biso dans le monde wa pozwami komela biso na numéro est justement affiché na ba ya écran na yo papa Nkumu Robert Mbote na yo Mbote maman journaliste bonne santé bon tozali kakate examen d'état qui lancé lobby na ministre Tony Mwaba Oazaki na Kengepe premier ministre a na ville province Kinshasa examen d'état et pesamaki pe bana bakende ko sala lobby culture générale kasi na kati ba questionnaire to kuti question moko efuité to ebitende nini question wana pesa ko mituna nani abimisaki ba fuite ya item wana examen d'état est-ce que ça élève ceux qui ça élève finaliste donc ils a tricherie pour ba téléphone côté raté dans ma centre wana eza hypothèse est-ce que zali surveillant intention les ala kini mena kati ba questionnaire to kuti question oyo to batangi kombo ya mwana mboka Augustin Kabuya wazali CG ya Union pour la démocratie et le progrès social bar Tshisekedi nde bazali ko lobela yango esali polémique mabeza wapi kokuta kombo ya mwana mboka na kati ya item examen d'état mama journaliste ngai na bilobalo wana te o moni mboka na biso to mesani kokwea na bilobalo na kanisi musicien moko na yebi kombo na ye peut-être mwana mboka Kofi Antoine alobaki ete lokuta yaka mbango bosolo busembo buyaka na ascenseur lokuta na escalier lokuta kendeka na ascenseur c'est-à-dire ba rumeur ezwaka likolo ya ba vérité c'est que biso tuza ko combattre ndi ba rumeur ngai na ebi na ndenge examen d'état eza ko salema iteme ekobima avant même bana bazwina no babandi examen te ozomona te ke biloko wana bilobaloba ezali ko bebisa lokumu ya maponami momekano ya bana parce que momekano ya bana ezali mbula oyo bana bauti ko boba to bongisa ba momekano mona ma examen d'état il y a des année blanche tala bazo ça l'examen d'état na moya na libois sans ça libois ezalaka tango bana basisaka loi
vacances. Mais ça, il y en a vacances, normalement. Alors, nano, baza ko kangande classe, ba ça l'examen d'état. Et aussi là, le 2, c'est-à-dire, mon kolba koki ko zonga na classe. Au lieu de pesa bana, to tombe la bango, chance, mais to tombe bis examen d'état. Mon mécano na ban. Mais ce que examen est bimi, c'est que toi, annulé session. Et que vous avez la Sony. Mais examen, on est qui na combo à mon na carte, c'est que bima qui avant examen bandata, ils qui na combo à mon na item. Biso to mona makambe belé dans beaucoup. Makambe belé dans beaucoup. Mutaku ko fabriquer alors moko lokola bino beaucoup mi biloko na bino wana. Ya bisala sala ya ba réseaux sociaux, le kutanyo soit à fabriquer na ye atindi yango ukanisa ka za sol. Ngai na dimité non. Et surtout bakotia Kabuya azali un personnage historique était soko baligi kotia batunaï de pes na culture générale vraiment bakotia Kabila et Kabuya Azar secrétaire général, il y a s'il vous plaît maman oui. Kabuya sali de peste où ils a coutu la batou basalaki de peste jamais na kanisité batou baleki na IDPS il est secrétaire général il y a liboso IDPS il ba pona na IDPS comme secrétaire général mpongo azalaki secrétaire général le premier secrétaire général élu batangi était Tshisekedi wa Mulumba le premier secrétaire de la création à parti autant histoire et IDPS balinde wana après Birindwa secrétaire général IDPS batangi était batangi Kabuya mais s'il vous plaît les Camboli n'a vraiment est historique non balingi ko bebisa le kumo examen d'état po batu basusu badimaki te ke examen d'état et ko salem po bazolo mwamba zo sala publicité à Kabuya parce que non Mwaba aza ministre ya éducation et peste akobebisa lokumu na ye po atia kombo abimisa item po ba anile examen non batika kobebisa mboka na biso et surtout baza bebisa makambo ya mabe batia kombo ya Kabuya makambo nyoso ya mabe bazotia kombo ya Kabuya po bazwa moyen ya ko ternir image ya IDPS na tangeli yo ba secrétaire général ya IDPS le premier secrétaire général IDPS Etienne Tshisekedi wa Mulumba deuxième secrétaire général IDPS Faustin Birindwa troisième secrétaire général IDPS Lumbu toujours quatrième secrétaire général Eli Adrien Pongo batangi bango te ba ko tanga Kabuya non baza ko bebisa le kuma IDPS pam po ba bebisa non examen d'état ezala ki tricher et bebaki ba item et bimake po ba bebisa le kuma biso au moment où président aza ko luke fort pour que makambo ya moibi makambo ya lokuta makambo mabe malongwa examen za la transparent mwana oyo azwi ya ndenge ya solo omwe ndenge masali examen wana mwana moko na ban mwana moko ya na ban malgré makambo ya covid ekopesa mwana akososola mambi oyo akosala examen ye moko sur le début à transparence il y a faire travailler les enfants. Mais ce qu'il faut relever la makambo tali culture générale n'engozotanga est-ce que ba fait o ezali na kati ya parti politique même ceux qui ezali munene et koki kozala inclus na kati ya ba item examen d'état topé moko ya ba culture générale ya bana culture générale zanine mambi maboyebi mabososoli mboka na mwana ayeba kososola mambi maleka na maye mazali koya po
bakoya kotia idps na kati bakotanga kabuya te ça pas actualité eza actualité te baza un pouvoir et non bakoki kotuna bana soko réellement bakoki kotuna bana secrétaire général IDPS ya liboso na secrétaire général IDPS nani batangi bato omoni compositeur examen batangi kabuya batangi nani parmi bato bana bakososola mutaza secrétaire général omoni na composition examen wana ya question wana ezali ça n'a même pas une réponse soko sosoli bato bakoposa ba examen soko tali question wana réponse ya ta moko ezalité justement on a ba faute eza na kati même parce que ezalité mite soko benga un bon compositeur ya examen mulakisi ya solo a composé examen à Koloba secrétaire général ya IDPS o ezalaki na mbula boye kombo na ye tel batangi comme mitano on a pas que voilà question réponse ezali mais on a réponse ezate c'est que quelque chose de papier vide c'est quoi analyser na talaki yango na seki mais bato mususu ba mi pesa ka lokumu mais lokumu ya mabe elo ko naza ko regretter makambo nyonso ya mabe batia ka kombo ya kabuya po bali ko bebisa lokumu na ye mais lelo ezo ça appelle débat les kambo ya UDPS tant balobis monsieur Augustin Kabuya zap secrétaire général ya parti ni batangi ba parti batangi UDPS eza parti moko na kati mboka na biso eza déjà ebelé est-ce que eza UDPS il faut ko kangsa ngomba moko na secrétaire général Augustin Kabuya non question eza mabe tant otali choix ya ba question ya ba réponse wana moko eza ko se lié na questionnaire te c'est que ça il a moko papier sur le plan juridique UDPS eza combien lelo na mboka na biso mo UDPS na ministère de l'intérieur ezali IDPS Tshisekedi na IDPS Kibasa Nibale IDPS Chibala na mususu no wana eza ba appendice puisque bango ba uti na IDPS Tshisekedi faut basala IDPS na bango bakozwa arrêter IDPS Tshisekedi bako koma IDPS Tshisekedi bar Chibala IDPS Tshisekedi bar Mubaki puisque baza ko épouser na épithète na bangwao mais IDPS c'est ça qui basse na Tshisekedi et faut-il que bango baza na qualité ya ko engager IDPS ba dissident ya bato pamba ba pesa bango IDPS bango baza ba fondateur ils sont ni Mubake ni Chibala moto moko aza ko fondateur azate moto ba kopta ye ko fondateur azate et puis ba pesa IDPS je pense que tant moto onzo ta congrès bango baza na courage ba créer parti na bango ba changer ba combo on va annuler toutes ces histoires là ils ont sintinate ba créer ni ba parti na bango bazo courage à créer parti na bango. Donc vous nous confirmez ici que IDPS Kibas et IDPS Mubaki na IDPS Chiba les a reconnus dans l'état. Ba pesa bango puisque c'est régime passé pour ya ko bebisa force IDPS ko éparpiller ba tiebe de Kibas na Mubaki na Chibala. Mais faut-il qu'il y ait la loi un parti politique qui n'a pas 5% dans l'Assemblée d'office dissous. Mubaki a un candidat na député mon côté, Chibala a un député mon côté, conséquence. Il faut ça dissous d'office. Donc sur le plan ça c'est la loi. Sur le plan juridique Toro Kolobake le IDP c'est ça 4 na mboka na biso. Oui, formellement. Mais oui, on balé, ils ont député. La loi dit d'office
aux 5% de l'Assemblée, parti est Koufi. D'office, cette disposition réglementaire, hein, il y a loi 004 d'office, non 008. Hein? Il faut pas Koufa. Puisqu'ils ne remplissent pas les conditions d'être un parti politique. Et il y a un pignon sur la rue. C'est ça la loi. Mais il continue quand même à siéger. Donc siéger illégalement, puisque Bazako remplir critères à cause de la partie. Donc on a une émission qui est politique à mon kona lelo bakangaki mon amboka ancien ministre de la santé était nilongo no azape moko ya lisanga idopes ya mboko kende plus loin batobé bagangaki à justice ezalaki de double vitesse kasi lelo état de droit ezo zonga au travers arrestation soit ezala on casier politique imakanisino ezani te wana bilobalo babatu. C'est ça paradoxe. Il y a opinion publique d'abus. Bolobi, ah non, à caméra était, à caméra non, règlement des comptes. Batubaboué non, bakanga eteni, bakanga eteni oh non. On va où? Tolingini. C'est que Tolingi bilo to éviter. Mais pour nous, biso, na IDPS. Tout le monde qui est pas na biso tout ça na ba règle morale éthique et bonne gouvernance hein pas na biso tout le baka être cadre c'est une charge ce n'est pas un privilège la méritocratie soko yibi bakangi yo osali ba primer yo mutakoboka kaka na mbumu na ye hein muta abuka ka mbumu ya loni soko loni maya bololo mbuma bololo kolia mbuma bololo. Mais ça a pris du temps depuis IGF a fait ça rapport na oui on les a justice justice c'est que dans malembe hein justice c'est ça que de balembe et pas na biso balobaka et polaka eteni nzete. Hein, des Polak. Mais les camés Polakate. Ok. Les camés Polakate. Donc, il y a que malem, bateau, bazolo, belalo. Bateau, nous sommes tikali, wana déjà, na cadre toujours, il y a un bon à Covid-19, c'est que justice peut rouler. Oui, Covid gate. Bateau, baokanga, bébélé. Dans le message, il y a un ambassadeur. Les États-Unis d'Amérique, l'Union européenne, Nambandak. Baké Kolo Yibsa, Nambandak. Toujours Senga, Mbonga Covid, Ezonga. Ma mené enquête, tout yeba moto yeba Mbonga. Baké Kolo Bawa. C'est peut-être Mbonga Wana et Teni. Ça il a na gouvernement Mbandaka. Ça, je ne confirme pas, mais pour l'Indi Bango, c'est que na Covid gate, bato bango kanga mebele. Na yemu yebe akeba. Pas ça yena eteni. Ya kite. Bakanga eteni. Bon, bango mbale bazaki na elo kango na bango stack force. Hein? Na te secrétariat technique. Il y a riposte baninga bale yemu yembe aliete. Ouais, la justice c'est biso parce que justice ça mosa. Ko yeba mambe belé. Ba tubusu ba kolia. Po baloba ki oh bazo sumana bibembe. Bato yo lokola bakangi eteni. Bato yo bayebi ke basombaki ebembe ya bino. Boleka kofunda. Toyeba moto non balobaki bakangi basombi ebembe na biso nini alors bakala kofunda toyeba na sombaki ebembe peut-être ezalaki lokuta makambo ko bimbele moni sikoyo bato bonsomi bosolo na bosemu bobandi koya état de droit malembe koya to koma 2022 oromona bato mususu moya aliate. Donc, le justice est comme équitable de part et d'autre. Est-ce que c'est équitable?
pour mingi ezalaki penché ndenge bandaki koloba make ezaka na ba membre ancien régime nde bazolandela. Oh maman Kabere moto ya liboso bakangi Kabere te azali na régime directeur du cabinet Félix ya chef de l'État azalaki na FCC c'est directeur de campagne à chef de l'État to battre campagne ngana na Équateur tango basali tourner na président azalaki moto côté ngambo wana bazabilo baloba l'État mbula matali bajuzi balandaka likamu malembe po na bango epolaka nzete likambo epolaka te ata yo bosana l'État azobosana te dossier evandaki alandela ngo bayokanga yo mama soko batindeli yo convocation oyebi likambo omo eloko oyei na mosala ok okuti convocation na ndako okomi tango okuti wana tango wana okokela na mbeto kolala okomi okanisa convocation atindinga ya nasala nini likambo nini nasala lokola boino peut-être moseka moko pazoyoka ozwa motu wana toswanangala ye azokaka ezwa alors boni c'est ça likambo pele pa na biso balobaka likambo na nzala omola la nzala kozwa likambo okutika convocation ya pamba okomi kukanisa ata biloko kolia bala mutu na beto nasali nini po likambo epolaka te epolaka ne nzete donc likambo l'État pe bajuzi balandelaka likambo malembe yo kasi obosali bango bazotimolaka na se koluka bapreuve banini donc yo ya kokiba bango ntango koya balakisa tala mabe nyonso osala okomi kola likambo nga yebi te mais yo yebi mokolo oyo tala signature na yango donc tokoki koloba ya que état de droit ezali en marche tout ça émission na biso lelo na dossier John Numbi wa ba découvrir arsenal ya ba arme na kati ya villa na ye na kati ya résidence na la ville province ya Kinshasa ba arme ezalaki vraiment ebe na kati pepe si moi ndungu na opinion komona que moko ya ba général azalaki déjà kutuso général te palongwaki malgré que aza en faute mais na kati ya ndako na ye ba arme modèle wana esali bino ndeni nte esali biso eloko te ezali moto na moto na bizaleli na ye oyebi John Numbi mpona monaki bato bandeko na biso ya Katanga baza koloba bamosusu général mais John Numbi ye azali feri John Numbi azali iferi azalaki soda te ndenge moko baramoto sénateur azalaki soda te na garde civile bazwaki ye na vina biso oya plateau azalaki commissaire ya garde civile premier directeur général garde civile asa basoda te ndenge moko ye John Numbi aye balatisa ye pote akolatisa bon banda tango alongwi na ferme na ye na Lubumbashi bakuti nini biloko mabe bakuti lio na kati biloko mabe na banyama mabe na mandoki na nyonso ya mabe na tina nini bazali quand même contre ba soda et zanda kwa soda il faut quand même ba bilembo wana zana tamsu pour la protection maman est-ce que soda liboso ye soda na général azana munduki na ye moko eza eyebani na logistique soda ezaka omoni munduki batambolaka nango soko bapesi yo munduki ezali na kombo na yo tina nimero na ye siko ozwaki na nimero ya masasi okina kozwa 500
500 munitions, 500 armes, nanda odayo le besoin soda. Au comme logistique. Est-ce que c'est normal? Armes bon belé na kati ndako. Non, c'est infraction. C'est qui a zari ko bomba makamu mabe. Pour batu bazolo ba déguerpiller mais ba déguerpiller tout à la likambo ya bandako ya royal ya Gombe wana. C'est bandako à l'état. Bandako à l'état. Moi je me souviens il y a un abisso colonel Basolo azalaki conseiller juridique na maison militaire du chef de l'État. Maréchal. Avant d'en venir Ituri na royal wana pembeni na bourgmestre ya la Gombe avant na ndako wana baninga bazozwa bandako ina ye azalaki koyebisa biso kaka te omoni bato bazozwa bandako oyo tango régime ko changer tango mokili ko bongwana bosembo bokoya bosolo bokoya bakozala na devoir ya kolopa bandako oyo tonda kweza leta ngai ndenge azali koloba lokola nazali juriste nazali moto ya mibeko na oui ko jolo ka leta te azali prudent alors. Mais oui, mais azalaki na ningisa azo sawa yena Mobutu conseiller juridique garde de soya ba secret ya Mobutu na ba mbongo na ye na maboko na ye na boy abina ko zoate. Mais curieusement tango afdele ye bon général moko ba ye kolongola ina ndako wana wenda komona zomona général wana azonda ko wana koma ya ye azu yango a fabriquer mikanda mais ndako ya l'état ya yete azu on a compte il y a fonction azu on comment ya a modifier comment étage et tout ça mandako ya l'état. Oh, on n'a pas eu pouvoir. Mais oui. Mais apparemment, c'est le même système qui revient avec l'AFDEL après quelque temps. Oui, non, ils ont pris les biens d'autrui. C'est le système Mobutu, c'est le système AFDEL, et puis après, ça continue. Ça ne continue pas. C'est même si l'État comme il récupère le bilan qu'on a. Est-ce que ça continue? Eh, maman. C'est quoi l'État comme il l'État comme il récupère la ministre et Habitat. C'est-à-dire, ça continue bien et bon. Et zongeni côté à l'État la place d'ailleurs. C'est ça. Il faut pas tout. C'est ça l'État des droits. Pas donc ça l'État bilo qu'on a yé. Et banda esuka na yango na zoe bisa ira ok bisa ministre plus mabule. Esuka na njori ndumite. Motonyo ça va azarwa na Gombe. Asala mikada bayuya identifier banda ko nyoso wana po basala na Gombe wana na limité banda ko bosuso yoka les biens 100 mètres yo mona lopango zo bien 100 mètres ndeni batongisa mundeni oh non moto ba petit de biso zakada na faire foncière no bien 100 mètres ah ndeni ni lopango ko ba bien 100 mètres eza mukolote mais eza mukolote ba fabriquer mikanda ou bateki bien 100 mètres. Eza biloko vraiment à côté mais là pour que état des droits ezala vraiment les sikanango mboka na biso esengeli ezala et se développer pognon so etambola malamu to silisi émission kindo politique ya lelo awa mo ya suka ya papa kumu par rapport ya émission ya lelo ezani bon liloba ya suka nazali ko tombela bana nazali osala momekano mwa mateya na bango basala na motema moko tolingi te ke bato balingi kobebisa c'est soit examen d'état ya kokosaka bikosa iteme wana babimisi eza iteme te eza fabriqué na ba officine babebisa kombo ya kabuya taille de presse eza lokuta eza iteme te pour soko tali ba réponse pe eza te eza lokuta il faut pas tirer
quoi mususu numéro mususu pour aucune bonne réponse mais exact ba sertion ba lobi wana exact ça un papier sorti dans les officines pour ba bebisa image ya Kabuya et presque pour ba Kabuya mabe il faut batia ka komu ka Kabuya on a combo Kabundi yango eza vrai to faux place monsieur mona na combo ya Kabundi. Comment s'appelle le premier vice-président de l'Assemblée nationale? Mais ils allaient qu'à pour babem ça comment la bango? Nyon Soza Lokuta. Ils a papier. Comment dit première question sur les amabé? C'est qu'il y a le bongo il y a pas mal babé il y a Lokuta. Mais attention les acquis à solo babé la personnalité c'est normal. Non. Histoire est de passer bangi na bagoté. S'il vous plaît, il faut au moins tant on va usala la likambo. Bakutanga batoyo tango ko pesa bana batanga. Bakutanga baye basosola likambo ya solo. Ça biloko ya bisalilate. Pour que baye ba premier vice-président de l'Assemblée nationale bakoloba assemblée ya Mbosso. Bakutala yo kasi batu bakoba. Les gens qui composent les examens d'état, ce sont des psychologues, sont des enseignants. Pour batraquer bana bakosala nini, bakopesa eloko oye kopesa mwana asosola atia makanisa na musika. À réfléchir. Mais oui. Bakotuna peut-être le législature il y a ezalaki soko tokela de ezalaki Kamere dans la premier vice-président Kamere. La seule session parlement la première législature des élections élues, la première législature élue de la République. Et qu'on peut s'abattre, bana mayel bakanis. Oh là on a les salamites, bazo bundaka ko bunda ba peut s'abattre ça l'examen. On veut prendre les compositeurs et examen d'état bato ya mayel, pas composer examen ya ba papier wana ya mabe. Non. Balingi ko bebisa le coup moyen de pèse pour ba kabuya ba ba pesa kabundu na kabuya. C'est pour nous ba bebisa honneur na biso. Et je ne suis pas sûr que les Kamboa les a sol. C'est des fake news. Surtout que le ministre a PST Plaza et de paix. Ça, la même chose de la biso. Oya bimbale, makambo ya Jean Numbi, bale la biso à Katanga. Soko, oboti mwana, oboti motema na ete. John Numbi aza motumwa mabe na kati ya Katanga. Na yena kiungu. Mais il a servi le pays. Il a servi le pays dans le mal. Donc la biso Équateur tout ça na ndeko na biso pe à son âme Terminator Ngwanda mambi mabe bango batia kotia pour bakay ko perquisitionner le pas on a yeba kuti bloc mabe e bango bana Katanga ba donc bato Katanga solo le ko ba toloko ba lunda bululu talam bato ya solo ya Katanga des personnalités pieux oyo penza alobi oyo ki ekoti na motema ya bato basamba kaputu personnel bakufika kapamba mais oyo abomi bato ejo nombi ti azoki baka pona nini général azoki mapona nini général des corps d'armée peut-être de ba mine azoki mapona nini pour mbina imabe abomi shibe yana mwana na abomi epamba azoki manini aya asamba soka za mutu solo ya mutu ya malamu bana Katanga tozali biso nyonso bomoko ekolo moko tozomona ndenge bato ya Katanga baza kosila Kiungu Akumanza akei fondateur na biso na oyo pe mususu akufi wana maire de la ville alors ala bato to sengeli bato ya mambia malamu moto soka za mabe azanga babe babotaka bwana kasi babotaka motema mwana de merci.
émission Kindoki politique esili awa tozalaki na papa Robert Kumu moko ya ba cofondateur ya UDPS pe moko ya ba Mpaka Lingomba UDPS na yeto solo mwa mingi na ba sujet d'actualité kasi soki olingi ko intervenir to pe ko critiquer côté na yo makanisi comment la numéro est affiché na ba écran na yo tokutani lobby na invité à sika na moto mosusu kasi toujours avec le même plaisir dans le barato longola ignorance peto lingamboka na biso poto zaka na mboka moko éthique la biso ba koko République démocratique du Congo nzambe a benisa ya biso mboka tokutani lobby